Oyo ezali message ya bato motema malamu oyo bakoki kotala ba image oyo botala mwana oyo bokomona sikoyo azali maladi bolanda message oyo ba parents na ye na Jim Kendi. Lingala facile charge ya bana Congo yambi mama oyo na mwana na ye azali na pasi cancer ya elongi bauti na mwana mbanza ngungu baye ko traiter awa na clinique universitaire kasi mbongo esili bango baye ko senga batu ya mitema malamu bosala quelque chose. Epo na mwana na uti mbanza ngungu nani musungi azali te naza ofelepe yaona epo na mwana wa kuchanga maboko kwa sunganga gouvernement etalanga boyete etikanga boyete abota maki boyete malade nde sali boye bon babi eta cancer bana na yebi pe cancer en ote mbala boso na mwana malade ya boye yaona ye basunganga ye na hôpitali yaona ye sikoyo makoki eza susu ta hôpital mbongo ezali susu te yango na ye lenga fasi asala ngai aide pe pratikanga boye te ngai nakoki susu te bacharge ya boye nakoka te mbongo eza te naza na famille te mama akufa papa akufa naza ofele yango na mobali pe namonaka ye susu pe te esika nzela akenda nayebi pe te maladi ebandi ebanda janvier ti na tozokoba kaka boye traitement moi za traitement ya tefe akota ba radio banini makamyo sono mbongo ezate yango na ye awa basunga ngai gouvernement tikanga boyete batu ya mitema malamu pe batu ya mbongo toyebi ke ba mbongo ezali na ba banque tant mususu okoki kokufa pe otiki yango kasi tala mutu oyo azali nango besoin mwana oyo bosalisa ye azali na clinique universitaire mbongo ya traitement esili bango ba ONG batu ya mitema malamu toyebi ke bozali ebele na Kinshasa bo contacter famille oyo pona kosalisa bango lifuti na bino nzambe nde ayebi.